papa na bolingo yo bakosali biso wata kutumo kabati ko na tawo yo papa yo batelaki biso toyebaki bisika tozalaki te pauvre riche papa mais naponami po te naya kosenga na liboso ya bana na yo nyonso papa nani ngai na mikolo na mikolo pe limbisa mabunga ya bandeko na ngai banakopa alobi balobi ezali place ya kobinela papa na ntango oyo ekomeli biso ngonga ya ndako yo ye papa osiko wana na sika oyo papa wele papa tozo kosepela nowele oyo papa na kata mboka poto bayebi yango te me yo na mokolo ya lelo yo pesi biso privilège papa tosali marche ya lelo yo papa na mbotama na yo papa tosili kosala susu marche awa na Nanterre nani ayebaki papa toluti bisika na bisika bana papa tobandaki kosenge pa baza kobela na bekombo na yo na bito yo nzambe na biso abongo yebi sakombo na yo mbotama na yo sakombo na mitela na biso na maoyo nyonso tosengi na oyo tosali ya kitoko tu papa na marche oyo tosali na kata mokumawa bongisela papa oyo bouta epai na ye epai na biso papa kotika biso doki mapamba na esika oyo te bana yo mingi bana nzela nani bakomi te papa komisa nzela ngo nde mokuse nowele na mokili mobimba oyo elingi yo papa na mokili mobimba tika te salama pamba te yo saka kule nzambe tata mwana pele mosantu amen. L'esprit, nous allons ouvrir nos Bibles pour lire le psaume de David. Nous lirons au chapitre 8. Du 2e verset jusqu'au 10e. Wizidi kwa beto, basona pasito, vusuka po.
kaketo bansona pasito vutuka koka tutidi kaketo Adamu ye Eva basumuka ija ufumweto isuka yisile
botami. Noele, esengo Noele mokonzi ya botami. Esengo Noele mokonzi ya botami. Noele, abotami. Noele, abotami. Mokonzi ya botami. Noele. Mokonzi ya botami, esengo mitema, bolo abotami, Noele, yeka zina biso esengo, Alleluia, Noele, oh Noele, Alleluia.
ununo wele, ibokimu, utukete, 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 ununo wele, ibokimu, ununo wele,
Tokotanga Mibeko. Nous lirons dans Deutéronome chapitre 5, du premier verset jusqu'au 21e. Deutéronome chapitre 5, du premier verset jusqu'au 21e. Tokotanga na mokanda ne tokotanga na français mais quand nous tokos pesa explicitation ya sermon na biso ne tokoloba na linga les émotions tina tout na libale na moko soit étangeli et les ordonnances que je vous fais soigneusement en pratique. Une alliance à Horeb. Et cette alliance, aujourd'hui, tous vivons. L'Éternel vous parlera face à face, mêlez-vous pour vous dire. Je te fais sortir du pays d'Égypte. Tu ne te serviras point. Punis l'iniquité de père sur les hommes et à la 4e génération jusqu'à ceux qui m'aiment et qui. Tu ne prendras, l'Éternel ne laissera en vain. Homme sanctifié, comme tu travailles, ni ta fille, ni ta servante, que ton serviteur est comme toi. Au pays d'Égypte, tu as forte et à basé le jour du repos. Et ta mère, afin que les gens dans le pays que l'Éternel ne portera point de faux témoignages, ne convoitera point la femme à la maison de ton prochain, ni sa servante. California.
ta grâce, nous serons sauvés. Gloire à Dieu, Kimamu, Kiangani, sois loué, Kimamu, Kiangani, par ta grâce, nous serons sauvés. Par la joie, les opprimés, éclatent en cœur un chant son honneur. Gloire à Dieu, Kimamu, Kiangani, sois loué, Kimamu, Kiangani, par ta grâce, nous serons sauvés. Par la joie, les opprimés, éclatent en cœur un chant son honneur. Gloire à Dieu, Kimamu, Kiangani, sois loué, Kimamu, Kiangani, par ta grâce, nous serons sauvés. La divinité nous appelle au salut de nos âmes. La divinité nous appelle au salut de nos âmes. Par ta grâce, nous serons sauvés. La divinité nous appelle au salut de nos âmes. La divinité nous appelle au salut de nos âmes. Par ta grâce, nous serons sauvés. Par ta grâce, nous serons sauvés. Par ta grâce, nous serons sauvés. La divinité nous appelle au salut de nos âmes. La divinité nous appelle au salut de nos âmes. Par ta grâce, nous serons sauvés. La divinité nous appelle au salut de nos âmes. La divinité nous appelle au salut de nos âmes. Par ta grâce, nous serons sauvés. Alléluia, Alléluia.
Mukumbu ya jalungana jalungane mutane kikandonza jalungane mutukiki mwana zambi jalungane mutukiki kikandonza jalungane mutukiki mwana zambi makaka beti vingi langiza ezole isunza bavila televo waiza mukumbu ya jalungana jalungane mutane kikandonza jalungane mutane kikandonza jalungane mutane kikandonza jalungane mutane kikandonza haleluya kemboza wende kembo haleluya kemboza wende kembo
kokende bokomona mboka ya sika bozali mobele kopusana Satana kanisaki eke azali ekelamu ya tata maye masuki maloba matata makoki koleka te malembe bozali kokende Satana kanisaki eke azali ekelamu ya tata maye masuki maloba matata makoki koleka te malembe bozali kokende kelelo ebeti bonelo ngai kolingi bosepelo nalingi nalobola bino nzoto ya mpasi oyo kokobanga na yango libela na nkembo na ngai ya suka kasi banani bakolala mpe kolamuka banani bakosepela Kemvo ya bakonani 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 Aye bakona mina tata semo yebete Aye bakona mina tata kibangu yesemo yebele Aye bakona mina tata kibangu yesemo Aye bakona mina tata semo yebele Aye bakona mina tata kimbangu yesango yebele mbingembo Aye bakona mina tata kimbangu yesango yebele Aye bakona mina tata yesango yebele Aye bakona mina tata kimbangu yesango yebele Aye bakona mina tata kimbangu Kemvo ya bakona Kemvo ya bakona Kemvo ya bakona
bandimeli ya kolo Yesu mwana nzambe abotami Noele Eseko na bandimeli ya kolo Yesu mwana nzambe abotami Noele Abotami, mobikisi wa mokili mobimba. Alléluia, Alléluia, Noele. Abotami, mobikisi wa mokili mobimba. Alléluia, Alléluia, Noele.
biso banso bazali na kati na pasi ya nzoto ya molimo pe makambo ya ndenge na ndenge. Tango oyo epesameli biso po ete tokoka kosambela po quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, prenez garde de ne mépriser aucun des petits enfants, car notre Père qui est aux cieux veut qu'aucun de ses petits ne se perde. Et celui qui accueillera l'un de ses petits enfants, ce qui leur ressemble, et il leur imposera. Devant Dieu et son Église pour confier ses enfants à la pratique du commandement du Seigneur. Je vous demande devant Dieu de me dire que vous avez réalisé que vous avez l'obligation permanente de les conduire à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, en fait de votre vie qui doivent refléter l'amour et les enseignements que vous avez de Dieu, le Père et le Saint-Esprit. Acceptez-vous vraiment que vous allez élever ces enfants selon la volonté du Seigneur et changer vos habitudes et votre comportement dans votre foyer afin qu'ils grandissent dans la voie de notre Seigneur Jésus-Christ. Acceptez-vous cela? Et papa et maman, je vous reçois dans l'église de Jésus-Christ, le Sauveur et le bon berger, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Prions dans la crainte de ton nom. Bénis leur foyer. Papa diacre, maman diaconesse, bako akoleka liboso mpona baofrande.
omoni baumbu basali na yo bauti kati na elanga na yo esika bana no bazwami na ntina ya kolokota lomeya oyo tata yango ezali mpona kosala mosala na yo mpona yango tosengi na ya banso tozala na konzo ya kopesa pambola biso ute bandeli kino suka epambola mosolo oyo na kombo ya tata mwana mpe molimo santo amen. Nous allons reprendre nos Bibles pour lire nos textes de méditation. Na kombo na tata mwana mpe tata molimo santo nde tokamati biblia na biso lisusu mpona kotanga mateya na biso na mokolo na lelo nde tobandaki liboso na bayeba komisima totangaki na psaume de David au chapitre 8 du verset 2 jusqu'à 10. Totangaki lisusu na Deutéronome chapitre 5 de 1 à 21. Nde mateya na biso na mokolo na lelo en fonction ya mokolo monene oyo tozali na yango lelo tokozwa yango na kati na évangile selon Luc. Tokoposer des corps. Évangile selon Luc au chapitre 2. Nous lirons à partir du verset 8 jusqu'à 20. Nous allons après lire dans l'épître de Timothée au chapitre 1 verset 15. Et nous prendrons notre conclusion dans Apocalypse chapitre 3 verset 12. Tozongeli poete bisobans tozali awa tokokotanga elongo tokotanga liboso na mokanda na Luc chapitre 2 verset 8 jusqu'à 20. Tokoleka na première épître de Timothée chapitre 1 tokotanga kaka verset moko 15. Nde tokozwa conclusion na biso na Apocalypse chapitre 3 verset 12. Tata mwana pe tata molimo mosanto. Tata Nzambe Yesu Kristo pa Simon Kimbangu kiangani. Poete na yo tomoni papa kisolokele. Tomoni papa dialungana papa diangenda kutima. Natango oyo biso bana na yo tosili kosangana. Mokolo monene mokolo ya yenga.
mokolo oyo yo papa dialungana olingite biso bana na yo na kati na France tokoka kokutana papa tokoloba na yo nini mpo yo yoki bayemanso eleki na kati na esika oyo tina suka na nguya ya yo tata mwana mpe tata molimo mosantu amen. Na kombo na tata mwana mpe tata molimo mosantu. Touti kotanga mikanda ebele. Totangi liboso na mokanda na psaume de David. Na kati na psaume oyo eloko nini tokoki kozwa David ye azali mwana na Nzambe lokola ngai na yo ye na kati na nzembo oyo azali kokumisa monene na tata Nzambe po ete ntango amitali ye moko atali mayemanso oyo tata Nzambe asali atali se atali likolo pe nyonso oyo ezali ye amituni moto ye azali nani po ete Nzambe yo kanisa okanisila ye moto azali nani po ete prendre soin na ye moto azali nani po ete tata Nzambe okanisila ye moto azali nani na oyo nyonso yo osali po ete okoka kobomba ye tata mama motuna oyo David asili kotuna ezali motuna oyo ezali ya ngai na yo. Ces questions sont de grande actualité aujourd'hui puisque par la grâce de Dieu nous nous sommes réveillés, pas parce que nous l'avons voulu mais parce que Dieu a pris soin de nous réveiller aujourd'hui. Tant parmi nous ont voulu à la fois goûter le délice de cette journée, tant sur le plan matériel que spirituel, ne l'ont pas pu. Parce que se réveiller n'est pas une habitude. Tata, maman, kolamuka, ezali habitude te. Même ata tokobaka soki na lali na kolamuka na kosala boye mais soki Nzambe alingi te yo kosala yango te mingi na kati na biso tolalaki na bango lobi lelo oyo balamuki te mingi na kati na biso tolalaki na bango lobi lelo yo bazali na bisika ya pasi ya ndenge na ndenge yango epesamelaka biso tokosala mabondeli epai na bango epai na Nzambe mpo na bango moto azali nani motuna monene oyo David atuni tata mama yo ozali nani po ete Nzambe akanisa yo ngai nazali nani biso tozali banani tinose oyo epesi biso mokolo na lelo biso banso togangi Noel biso banso toyembi banzembo ya lokumu mpo na kokumisa Yesu Kristo oyo ayaki mpo na korehabilite moto na programme na bango celeste oyo basalaki mpo na korétablir pe na kati na mokili tata mama
Nzambe apesaki moto mayele. Po ete na mayele wana ye ayeba ko discerner ya malamu na ya mabe. Lisumu eyaki na epesa na ya monene. Totala yango ndenge ezaleli lisumu. C'est nous qui manquistes qui sommes réunis en cette journée circonstancielle et événementielle. Mais pourquoi? Pote tata mama ngai na yo tozali baponami. Tozali baponami poete tozwa liloba oyo. Tozali baponami poete to mettre en pratique liloba oyo. Tozali baponami poete to panza liloba oyo na kati na mokili mobimba. Mais tokomituna eske ngai na yo tozali vraiment baponami. Eske ngai nazali moponami? Eske yo pe ozali moponami? Moponami azali nani? Moponami azali oyo alati pembe pembe lokola ngai pe balinga na nga banso ba pasteur na sima. Moponami azali oyo alati pembe na ver na esika oyo. To moponami azali oyo azali ko mettre en pratique maye nkolo Yesu asengi ye nde libeko. Moponami azali oyo azali na elembo ya tata Nzambe. Moponami azali oyo akosalelaka malako na tata Nzambe. Tata mama mokolo mosusu na mateya. Papa diacre waveraki otango azali koteya. Apesi ndakisa ya lisolo ya ye na moninga na ye. Moninga na ye wana azali kimbangiste. Ye akendeke na ye na baekala. Akendeke na ye na ba boîte de nuit. Même mokolo wana tango akei na boîte de nuit na baninga na ye. Mondele moko atuni ye. Qu'est-ce que tu fais ici toi? Tata, maman. Mondele atuni ye, qu'est-ce que tu fais ici toi? Ye atuni ye, pourquoi me posez-vous une telle question? Alors il a dit parce que yo ozali na elembo. Elembo oyo yo ozali na yango okoki kozala na esika oyo te. Petango na tali yo namoni te elembo na yo ezali kokitisa mwinda na yango. Alors je te conseille de sortir d'ici. Mais il y a qui est mon côté. Mondele alobi na ye. Baninga na yo, mais ils peuvent rester. Eux, ils n'ont pas cette étoile, cette étincelle, cette brillance spirituelle. Oyo yo ozali na yango. Tata, maman, jeune. Ngai na yo soki tozali baponami. Tozali na elembo. Elembo ya tata Nzambe Yesu Kristo tata molimo mosanto. Elembo wana yango esali te lelo yo ngai na yo tozala na esika oyo. Po ete tobengami na elembo baye koyebisa biso pe toyebi yango te lelo ezali mokolo monene ngai na yo. De là où nous étions, nous avons convergé vers Nanterre. Po ete toya na esika oyo tata elembo. Elembo esengeli te ngai na yo tokoka kobatela yango. Soki elembo na yo ebungi okozala ndenge nini? Moninga oyo bayebisi ete elembo na yo ozala elembo ndenge mosusu esika oyo ya yo te bima. Soki ya alobi non, je préfère rester. Est-ce que oui, n'a pas de la
tata, maman, elembo. Soki elembo et koufi. Et kozalaka ndenge nini. Je t'écris, pesa biso na nzembo wana elembo. Soki elembo na yo ebungi keba yo kokutana na papa ya lungana. Kozala mona yini kite papa longa. Elembo. Likambo na elembo yango tokende na yango tata mama ndeko mema biso na kati na matere ya biso elembo. Marie na Joseph baponamaki mpo ete bakobota Yesu Kristo.
tata mama banzembo oyo kopesa belaka biso ezali ba message oyo toyoki na kati na nzembo ndenge totangi na kati na cantique. Moto azali nani po ete nzambe akanisa ye, ngai na yo kimbangisi tozali banani po ete nzambe akanisa biso, ye abengi biso na mokolo na lelo po ete amoni moto ya elembo oyo ya ngai na yo ezali kosila. Tata mama kanisa, na kati na mibeko yo ozali wapi? Na kati na mibeko ngai nazali wapi? Moninga wana ngai na biso bakimbangiste tokotaka na bisika ya ndenge wana te. Ye akendaki kosala nini? Ye azwi chance bayebisi ye. Me ngai na yo tata mama, soki moto ya elembo oyo tozali na yango oyo esali tozala baponami esili, tokozala wapi? Epai na tata nzambe mobeko ya moke ezali te. Epai na tata nzambe mobeko nyonso ezali mobeko. Soki obuki moko okwesi nyonso mwinda na yo ekufi. Mama elembo koponama elonga. Soki ngai na yo tolongi, ye alobi na biso na kati na mokanda na Apocalypse, c'est lui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans la maison de mon Père. Il n'en sortira plus. J'écrirai en lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem et de mon nom nouveau. Tata, le nom Oyo Papa Dialungana s'adresse à nous, à la première personne du singulier, à chacun de nous ici présents, Baponami. Tata, maman na esikoyo, tango vani, tango zaliko bima na message ya Papa Dialungana. Alobi soki ngai na yo tolongi. Ako kotisa biso na kati na ndako na tata na ye. Tokozala ba colonne vivante. Toko bima lisusu te. Ye akokoma kombo ya nzambe na ye na kati na biso. Kombo ya mboka ya nzambe na ye. Yerusalem ya sikabe kombo na ye. Tata, maman, cela veut dire que nanu tolongi te. Tango ye akoyamba na misato na ezaleli na ngai na evangeli na esaleli na ngai. Soki na saleli bolingo mibeko misala tango akomona yango nde tango wana ye akokoma kombo ya nzambe na ye. Kombo ya nzambe na ye nani? Tata na ye nani? Soki tata molimo mosanto te. Papa Simon Kimbanga. Ye akokoma kombo na mokolo wana tata mama tokokoma bakimbangiste. Na mokolo wana tata mama tokokota na nkamba Yerusalemi. Na mokolo wana tokozala bana ya Papa Dialungana. Nde na mokolo wana ye akopesa biso nkembo nyonso. Mais soki ngai na yo tolongi te ekozala na biso ndenge nini? Koya na ye ya liboso tomoni yango, ya mibale aye na kati na souffrance, na kati na humilité. Tonyokoli ye jusqu'à l'humiliation. Même koya na ye ya misa tekozala ndenge nini? Iye akoya ndenge nini? Banzembo ya kala elobi mingi. Yangwana tata mama tokende mosika te. Iye akoya ndenge nini? Po ye alebi mono ndweke. Akoya ndenge nini? Mokolo wana ngana yo tokozala ndenge nini? Yangwana tata mama tika ete mokolo ya lelo na mbotama ya Papa Dialungana pe na ye s'accomplir na biso. Volonté na ye s'accomplir na kati na ngai na yo po ete ngai na yo to mema oyo ye apesi biso mokolo wana tozala colonne monene ya kimbangisme na kati na nkamba Yerusalemi. Po tango wana tokozala bana ya tata nzambe Yesu Kristo tata molimo mosanto, c'est-à-dire bana
ya papa Kisolokele, papa Dialungana, papa Diangenda Mutima, poete bango misato, nde papa Simon Kimbangu, Kiangani, Tikaite, Zalaboena, Kombo ya tata, Mwana, Pe, tata, Molimo Santo, Tele Makola Monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh
nationalité. Noël. Le 1er avril, Fakir Nene Tozalati, Saint-Ouen Saint-Denis, Makamane Sinati, Ezalati, et Tinda, Yakatama Kozabule. Tozalati Amo, tout le monde a dit que vous continuez autant pour la moyenne, sauf que tout le monde a s'alimenter, tout le monde s'alimenter, Makamane Tozalati Nanayo. Yango, la PC, c'est pour vous, il y a un an de tout le monde. Musicien, la carte de Sanga et Fakir, tous les lots, les bossos de l'Union, la tata de ma maman, la tata de Bomba, Namboka à Paris, France, P. Europe Motiva, Conseil de la Bolivie ici, Namaye Maso, Oyebi, Yamape, Oyo, Kosalaki, Oganda, 2005, Kino Lelo, Ndalisa. Kozanga Botosi, Nabatambusi ya Ngomba. Kogoya, Kopeka Miziki, na kati ya ndako ya Nzambe. Kogoya, Kondima, Etumbu na Ngomba. Kopeka Miziki, na bongakawani na ndenge toketaka miziki badingishani balela balekaka liboso baza koyebisa baza kokomi bale tozali à la base ya désordre mingi na kati ya ngomba badiscussion koluka kolongola batambwisa ngomba Lors il y a maman Mouyo, Naboye, il y a papa Zako, papa Mbenza, Kambayaka, la musicien Moussoussou, Aboyaka Koya, Osanana Biso, pour la tournée de la musique, la Keneka Bamo, Tambola, pour les barrières, tout ça, on a donné la musique. Et, na malément sur l'autologie, na autologie de Oyo, la Tumbaye, qui est le pétale vraiment beaucoup, la mise au tournant, pour celle à Bolivie. Et on a eu des carrés, mais je ne sais pas pourquoi c'est ça. Il y a un autre citoyen, pour la recette à Bolivie, citoyen, il y a un qui pour continuer ces actes par la télé. Les deux sociétés mondiales et connaître les compagnies basent dans les habitations. Sauf qu'il faut que tu Canada et si on est le nouveau mec à l'unité. Mais les l'union sur le cadre de l'Europe, pour la nature d'Akisa, dans le business au Cameroun, Toyota, Cagnon, c'est Cameroun et Cameroun. Il y a un autre scénario solennellement, va faire cette occasion où Toya au sein de la police. L'autre, tu as dit à mon camarade, les autres hommes qui m'ont dit, tu as dit, tu as dit, oyo balanda kiti kakisa na biso ya mabe lelo bayebaki biso tobongisi balanda mpe kakisa wana ya malamu bazongisa esika nyonso tokabola mpo esika nyonso tokabala kotalaka na pare moto nyonso akokabala na bini basalele bongo kuna na France lelo France abongisi yango toye mpe mama conseillère ndenge nazali tozwaki ntango ya mpasi na ye na maloba na ye esalaki biso mpasi yango mpe tokosenga ye bolimbisi pamba te emonanaki ke aza komimona na ye ntina te pamba te ata azali wana tokosala oyo elingi biso topenda banzambe tokati yango alobaki lokola ntango donc elakisi ke toyokelaka ye te topesaka ye valeur te pamba te oyo tosalaka na liboso na ye
Makangwana, Bamote ya Ngoma, Maman, Bandeko Mouti Kipai na Kipai. Donc c'est une promesse qui m'a assisté sur moi. Et pour la société. Oyo makomeka na kati ya groupe oyo tokosena na lingomba ba décision nyonso biso tokozwa awa bon appuyer yango des autres pays mosika mingi. Papa, le bon, on a l'état, et quel moussika. Dans les méthodes d'ailleurs, tous les alliés, à l'idée, dans les méthodes, tous ces qui sont dans l'union. Balini dans la bonne idée. La route à l'égola, bon, sur la vision, bon, le campo, ceux qui pissent sur le point ici, tu y es, que tu as tout, il y a ma casse. D'ailleurs, pour la dame, il y a côté, ton qui est moussika. Tu y es tout simplement pour la tossée, la gloire ici. Oyo nyonso tolomite oyo yebike ezalaki na mabe na kati ya lingomba tokozongela yango lisusu te et on va veiller à ce qu'ils sont ratés et on va veiller à ce que baperturbateur na kati ya groupe ya faki tokotikela bango mpe lisusu ntango te tosuki bongo na nkombo ya tata mwana to molimo sana bolingisa biso mpenza mpe tata molimo. Sikoyo na kumekatana na pepe mwingi sote kubenga na pepe zeteki bali kabisa. Salut, comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. Ne crains pas, Marie, ne crains pas, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et son règne n'aura point de fin. Comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Le Seigneur Dieu sera avec toi, et la puissance du Très-Haut te conduira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Esprit qui naîtra sera appelé Fils du Très-Haut. Et voici Elisabeth ta parente, elle aussi a conçu à sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile en est dans son 6e mois. C'est pourquoi rien n'est impossible à Dieu. Tata, maman, qui m'a ici? Mon condikaïs à la lobby était. Voilà comme il commissaire. Tata, maman, qui m'a ici? Oye ya Iboso. Joseph na kondimazai na yango ndenge tosikola na mateya andimaki mpe boye ya mwana nzambe. Mokonzi wa Simona. Bisho tozali kotona mayele
Nabutu tomonaki nyoto ezalaki ndenge na este yango ezali elembo ya kobotama ya masiya mwana na nzambe tolandi nyoto ekomisi biso na oyo esika nganga za nzambi kundambu zanzi tete mbwasilu balelendende kayilumiau bantwazili olomulumbu bantwazili noele noela Marie, l'avocat. Marie, moi je n'ai pas eu à l'objet biso. Tout comme à ta moine, tout qui manège plutôt. Pamba ti mo konzero d'azali ko kana ko boma mwana. Marie, comment ta moine tout qui ma? Comment ta tout quelle énergie plutôt? Tout qui Marie? Tout qui vous allez toujours attendre le moyen et Bosso. Bino bato na Yerusalemi. Bino bato na Ngai. Loko la soso aboti akabana na nasi ya Afrika. Kasi boko linga kate. Na yango na do na bino boy. Boko ntia tsabe ego na libota na bino pe ko kende na libota mosusu. Oyo bakoko de ya Mungu. Motei. Tamo nini boko ntia tsabe ko kitakati na biso bana na bato. Boko ntia tsabe ego kitase lokola mwana na moto ayaki. Ego ya lokola na tango ya Sodoma pe na Gomora. Ego ya pe lokola na tango ya Noa. Bato bazalaki komela. Pe ego sepela. Kobala. Pe ego sala makambo ya nene na ndenge. Ndenge wana ndiko konzi ya Nzambe ko yo. Motei. Yango makambo yango. Eko ya na tango nini? Pe nesika nini Motei? Na ko bana bino boye. Likambo ya Nzambe ndenge koela moto moko kaka moto ayeli yango obele tata na ngai mekasi bisika bandeke bakosala bisika ekozala banzoto nde bisika ekokitela mpe nakozala na kombo na ngai ya sika mokokisi ya bato Iye makambo na ye kaka na masisi. Sika nzombe kozala bandege na makambo na kopena na ngombe. Makambo na ye ezali makasi. Nzoto na bakoko mbele na bandege. Esika maboko. Beta maboko. Wale tayari polisi na kati ya masisi. Le prince qui était en tournée à Sarajevo vient d'être assassiné par un étudiant bosniaque. Nous ne pouvons tolérer cet acte qui n'est que de la pure provocation. Sur ce, nous allons répondre à cette violence par la violence. Le sang par le sang. Je déclare la guerre.
Somo ya Mwanza ya wanalete. Babi makufi. Natina royeka ukote ya jamu. Uli kama ya pesi. Uli kama ya sumu. Uli kama ya kolera. Guerre mondiale. Guerre mondiale. 1914 à 18. Et on est dans la clinique comme ya pesi. On est dans la clinique comme ya kolera. On est dans la clinique comme ya sumu. Te. On est dans la clinique comme ya sumu. Batu mingi bakufaki. Batu mingi bakufaki. Basi bakomaki bavel. Kibali batangi basi. Bana bakomaki bafela. Mabota epanzani. Baboka ekabwani. Ngaya kende wapi? Nakokima wapi? Nakokende wapi? Nakomoke. Mama muya simo kimbamu. Azalaki na sema. Rata budingalele koko kuzulu bimangu binende bimonekele. Zambi wa benge mwatete yeti sunga tegonza. Belu mutira kutumba mwini bimangu binende mutira kongo. Belu lupidese wakinike yungana. Zambi wa benge mwatete yeti sunga tegonza. Bela mutiza kutumba wini bimangu binende mutira kongo. Bela lupidese wakinike yungana. Tata budingalele koko kuzulu bimangu binende bimonekele. Zambi wa benge mwatete yeti sunga wini bimangu bibwidi mutira kongo. Bela lupidese Tata budingalele koko kuzulu bimangu binende bimonekele. Zambi wa benge mwatete yeti sunga temonza. Bela mutiza kutumba wini bimangu binende mutira kongo. Bela lupidese wakinikwe yungana. Luenda wa yufula. Congo. Ayekani ngalo Congo. Luenda wa yufula. Congo. Luenda wa yufula. Congo. Yufula. Congo. Luenda wa yufula. Congo. Luenda wa yufula. Congo. Luenda wa yufula. Congo. Zambi wa benge mwatete yeti songa temonza. Bela mutiza kutumba wini bimangu binende mutira kongo. Bela lupidese wakinikwe yungana. Soyez dans la détresse. Par matin à mon le 27 mai 1916, Jalungana a sili komota merabiso. Bosepela, boyeba matemo ya nkembo. Noele! Baninga! Baninga! Ah, vous avez concepté. Est-ce qu'on a eu cette possibilité, Baninga? Non, Kumba, Zaba, Kumba. Ndenge ya mwana kaka yango. Tata Simon Bimangu na mama Mwilu Elongo bazali koya po balakisa mokili ete mobikisi
tolanda bato ya mboka baza koya po ete baya kotala mwana amona komamona bandeko na ngai mwana oyo napesi ye kombo ya Dialungana Kiangani Salomo. Dialungana Kiangani Salomo. Isolote Lukeno Dale Lukukengo. Bana batele esi mais luza kukamuza tuka muna lubanzi kulu heba tata ba mama tuisa na tuka muna lubanzi kulu tata kimbangu vene nkumbu Dialungana Kiangani mbese uvana nkumbu wa mwana kabogo enda kakumbu kabogo ekanzi ebungulu zali kukamula nini soki kimbangu apesi komba Dialungana luka mwate mwana na yemoko Iseli mabete etena emisaka yamisaka buzima kiwa oya mibale yamisaka wa yamisaka yokusa ke mwana misaka bongo oya kufa ndoto oyo ndoto katika kipenya kutubu la puta te kata mabonga mabonga mwana wanza ya kani tora naye sejoso anikono ni pesa melie Aujourd'hui, il vous est né Dialungana Kiangani, le Sauveur qui est Christ. Voici l'agneau de Dieu. Il effacera les péchés du monde et essuiera les larmes de la race noire. Car je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, Nouvelle Jérusalem, ainsi que son nom nouveau. J'entendis du trône une voix forte disait: voici le Fils de Dieu avec ses hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Là où sera le corps, c'est par là s'assembleront les aigles, ainsi s'accompliront les prophéties. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Car la nouvelle Jérusalem nous est né un enfant, un fils vous est donné, et la souveraineté se reposera sur son épaule. On appellera Dialungana Kiangani. C'est la paix. Christ. Nani utulutu na kembelela Solomo
Bauti na Lyon, notamment Papa Ntango Lubwezi Yazali secrétaire ya Maman Madoua la Jeanne, Batele Melabiso, et tous alliés dans la dépôt, à la paroisse accueil. Évidemment, tous les assesseurs responsables, tous ceux qui dans la dépôt
concierge donc bamaman batata kengi nyonso batelema tokosenga na balondi c'est-à-dire totelema tokosenga na baresponsable de groupe totelema po ete topesa na mbote. ebele boye tozali tozokoyokana te ya misato timbangisi oye église universelle biso mpe tokobeta maboko. C'est une façon pour nous ya kokumisa nzambe na biso. Tata Molimo Santo oye tata Molimo Santo oye Papa Simon Kimbangu Yangani Molimo papa pasteur, la maman pasteur paroissio, batelema, tokumisa bango. Tata Molimo Santo bazali namoni bapapa inspecteur te namoni kaka tozali na maman tokumisa ye.
tobengisi bandeko nyonso to tovandi awa tozali Saint-Denis et Saint-Ouen tobengi révérend pasteur Nzaki Mwena ya Saint-Ouen aya liboso na ngai awa po ete apesa biso ndinga wazali nango na ntina ya mululu ya lelo. Papa pasteur. Bato mingi bazwaki exemple ya mabe sur nous, mais cet exemple n'existe plus. Tobengaki papa asepeli makasi alobi cassette oyo il faut totilia yango très très rapidement. Esengo to esengo te. Esengo. Yango wana na ba document tozana yango oyo monsieur toyebi te tozali na circulaire. Circulaire oyo ezali programme spécial pour la construction d'un camp à Nouvelle-Jérusalem. Programme wana epesami na ba référent président délégué des collèges des exécutifs nationaux, na ba référent association et services tous, na ba référent représentants provinciaux et départementaux, na ba référent n'existe pas des collèges exécutifs nationaux. Tango likanisi oyo ezwami ezali biso nyonso balingi bato tozwi yango pamba te depuis tobukaka bamur de Berlin oyo ezalaka na biso na kati baparoise na biso ezalaki cloisonné na kati ya depuis tozalaka awa tosambelaka ensemble lelo lisusu nde tozongi awa emonanaki ete le plus souvent na bafete na biso ya minene tokutanaka oyo nde tobandi tokutanaka elongo pamba te tozali na mission moko tokomi ebele mpo badimanche nyonso tozalaka boye wana ezaka kolinga ye tata nzambe na mikolo ekoya me na lelo ndenge tozali na baparoise na biso de temps en temps lokola lelo tozali le 25 totala likambo ya monene nzambe asaleli biso ti lobi nde mwa espace emonanaki mpo ete totambola na balabala même so tosalaki 1 mètre kaka ya marche ezali na impact ya monene pamba te le conseil paroissial conjoint na tosalaki toyokanaki ete tokoyebisa papa tobenga ye lelo atali na biso na baparoise na biso respective te toyebisaki ye ndenge nazomona bande ndenge tolobaki na ye papa atalela biso na Nanterre l'île de France nyonso tu tokozala na Nanterre mpe bapesi biso mwa espace totambola bien bon bapesi bino espace elekelaki ye ntango lelo marche esalemi babengi ye asengi kasete wana na mbango mpenza na mokuse baninga na nga toza na badiscours mpe toza kokima derrière le temps tobebisaki mingi mission bapapa batindaki biso ntango bazalaki na bonzoto papa kisolokele papa dialungana papa diangena kontima tobandaki kitoko so totangi lettre conseillère so totangi commentaire ya papa diangena ntango azongaki na 90 kabaki bano bazali kokima ngai awa na mayele bake kotonga lingomba bakosa eloko moko ya kitoko kasi ndenge bayebisaki biso na LC mama wana alukaki molimo santu pendant 27 ans bayaki komwanga sa biso makambo yango tobebisaka le 25 mai azar ezalaka te lelo lisusu le 25 mai emonani sa un dimanche ezalaka kaka fete ya papa dialungana totie culte na biso na likambo mosusu te lelo tosambela mutu na mutu vraiment ce qui lui concerne en tant que molima papa Simon tosambela mpe tozonga
tolingaki makambo mosusu ebele te. Papa pasteur bauti na nkamba mikanda oyo azalaki na yango mpo kotanga yango etangami. Makambo nyonso etikali tolobi esolama na baconseil paroissiaux respectifs bongo elobama na esolama na baparoisse na biso respective. Lelo ezali mokolo ya Noël. Losambo obele losambo, fête obele fête, tozala likambo mosusu te. Yebisi biso likambo mosala paroisse na paroisse ndenge papa pasteur atani akolibola mo malamu ba 10 euros électricité, 10 euros maille, 10 euros musée, total par personne et par trimestre 30 euros. Na ba paroisse na biso respective toko komande yango ndenge ekoki na ndenge tokosalela yango. Nyonso to etikali toyokanaki ndenge wana ekangamaki ndenge wana tobongisaki culte wana ndenge wana tokopesa ba compte rendu ba communiqué ya ba mouvementé wana ekosalama na ba paroisse. Tolingi ete ekokima biso na fete oyo mutu nyonso azala lesengo, mutu azala na makanisi mosusu te na mutu. Tolobaki kosambela obele kosambela ya mwana lokola tolamoki batata na nga bamama na nga bandeko na ngai ntango mama conseiller akotelema na kati lelo totie ye à l'aise na nzoto mpe milimo na biso. Batindaki biso kaka kotelemisa lingombo oyo totemisaki yango me baposa ya kibomutu ekotelaki biso epalanasaki biso. Lelo yango tozwa korafistole. Lelo toye koredore le blason terni. Lelo toye kolongana loboko na litama ndenge lobifaki epai ya papa Simoki Mamukiangani. Noele! Noele! Baninga oyo kabakata likama monene kitoko bapesa mona biso bato pamba bana mike tomonela yango pasi na kai mosika ebotela biso bomengo. Tokoti na bozoba, tokoti na makambo pamba, tolobaki mokolo wana awa abuo. Biso batindaki biso kosambela, batinda biso batitre te, batinda biso ba réunion ya kibokonzi te, batinda biso tosambela. Bongo totala oyo tata Molimo Santo bakangaki na likolo Noele na baparoisse na biso tozali mikolo oyo eleki biso tolobeli yango na je ne sais pas na sainte soki elobamaki tosololaki nango na mama conseillere na koyaki na makolo na ye mpo na nini ezala bandoto ezala bandeko oyo Nzambe apesa chance ya komona ya koprevenir makambo. Papa Mkurutu aza na esengo te centenaire na ye tokosaki ye epeselelaki biso tolobela yango ngambu soki tolobi te nga nalingi makambo te. Alobaki bokosi ngai bosakani ngai bopesi ngai kisolokeli lokumo te kasi nayebisi bino likambo moko mama ntango akomata ye moko akonyolola na bibo mama na ye conseillere po alendisa biso kasi nayebisi bino bobaka kokufa sikoyo ngai kisolokeli mosala na moneli mpasi na poto na centenaire na nga bokosala na Bruxelles kosali bokosi ngai ntango tozoli na paroisse na biso bitumba biso kozwa na biso kofinga biso batinda biso bareunion te reunion kaka ya kosambela reunion ya kimokonzi te ekomema biso epai te tosambela totala oyo Nzambe abongisi tina mabondeli tobosani totala oyo ezoleka bakomo misato oyo batata na biso bamama na biso batiaka mabolongo na se papa na nkamba bakongo misato oyo ezoleka tozokomona totuna papa nini yango papa le siège du kimbangisme Congo Brazzaville Congo Kinshasa Congo Angola nini yango tozali na mokumba monene yango na bandeko na ngai lelo totiaki yango programme losambo
mao matikali ekosalama na baconseil paroissiaux na biso ekolobama dans les détails lelo eza ya kosambela bongo to bongo te bongo bato bisafatoba ezali bongo to ezali bongo te noele soki lelo bazongisaka ngo na nsima me tozongisi nsima yango wana tozalaki na topesaki le point ke programme na biso ezalaki ya kosambela soki moto aza koluka to aza kozela likambo ya lelo ezalaki ya kosambela tozo kokoba biso na biso topesani mote me tosilisaki te lokola tozali awa na bolingo ya nzambe biso na poto tozalaka na mama conseillère ya tata Molimo Santo papa Sekoki Bangiangani. D'abord na rana ye ya mama conseillère direct la chaise spirituelle tobengi mama atelema po topesa lokumu na mpeke na ye ya mama conseillère.
biso mbota ya bolingo ya esengo na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo na kombo ya tata mwana tata molimo santo.
kati na esika oyo biso bana na yo ya Île-de-France. Nzambe na nga mai maleki awa yo sili kolanda biso po bisika nyonso tozali bino bozali. Tosengi papa oyo batei biso ekoka kozwa esika kati na mitema na biso. Papa mfumu mbanza lelo yo botami. Kado nini moko kati na biso asili kopesa yo. Kokisa biso na molimo po tosala mosala na yo. Pose ezali tosenga mingi mesi boyoki mabondeli ya ndenge na ndenge. Tosengi bozala na biso nesiko ti tokosisa programme na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Amen. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo kimbangismo ye. Oye. Kimbangismo ye. Oye. Kimbangismo ye. Oye, oye, oye. Espoir du monde, Église universelle. Noël. 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 Batata na ba maman ya solo ba pied gauche bobenga bandeko bazali libanda. C'est pas parce que na koloba makambo ezali important mais programme na biso nanu esilité. Batata na ba maman to landi matei. Tata pasteur asili kolesa biso na tina ya mokolo ya lelo. Lelo ezali mokolo monene ndenge toyebeli yango mbotama ya Nzambe na biso. Mais na bandi ndenge bakotera biso mokolo na mokolo oyo elekaka na tango ya kala yango pe kaka ezali tina tango na biso. Bana mibale oyo na Fatima bamonaka la Vierge Marie. Azalaki mundele ou bien mutu mwindo. Batata na ba maman. Mama ya kolo Yesu ndenge jeteki aza boyemba oya botamaka na tango ya mindele azalaki nani? Kombo na ye nani pardon? Maria. Na tango ya biso oya boti kolo Yesu kombo ne nani? Batata na ba mama epa ya tata Nzambe azare kozalaka na yango te. Oyeleka yango kake kozala me biso nde ekeke ya mine tosukisi mosusu ezali te. Dirigeant yembaki nzembo moko me dommage tango na biso ekomi musika fotosala musala. Batata na ba maman ya solo papa Simoki Mbangwa ye tango ya ye na 1887 ndenge toyebeli histoire na ye yango tende tovandeli na mokolo mwa lelo. Mais soki papa mfumu mbanza abotamaki nani abotaki ye? Papa Simoki Mbangwa ya solo ayaki na sa tango me bato mayele bamonaki ete makambo na bango ya mabe oyo bango bakangaki kati na mokili mutu aye kobundisa bango nani? Yango wana etumba kobanda tango wana tina moi mwa lelo me etumba yango Nzambe akolongaka na ye kaka. Soki biso tokangami esika moko toza na liloba moko toza na bolingo ya solo eza nango likambo moke po tolonga Satana. Lelo ndenge tolobi ezali pe mokolo monene. Avant na continuer maloba na lingaki na bosana ko souhaiter bonne fête na ba mama nyonso. Po lelo ezali fête des mères. Eza boete ha? Ba mama ye. Ya solo. Fakipe lelo mokolo monene na sepeli mingi. Po likambo yango ebetsaki nga mabaku. Me motema ya moto ezalaka sanduku Nzambe kaka moto aboyebaka oyo ezali koleka na kati. Mokolo oyo bozwaki décision bolobi ete bosangani natondaki na esengo naza na intérêt moko te ya kobebisa malgré mingi elobamaki esalaki pasi oyo mpe nakanisaki na motema na nga mpe ezali na bandi papa bavon ndenge ayebisi bino tosololaki na bango na regretaki mingi me toko kozonga kuna te. Bolimbisi esengami Nzambe ayoki eza boye te ya
Yangwana tokende de l'avant, tozonga simate. Pamba te Satan lelo azali kobundisa tata molimo santo. Nzembo jeteki yembi bandimi bopesa nga maboko nasala nini? Nzambe asengi biso maboko. Nzambe alobi témoin ya Nzambe ezali mutu. Témoin ya mutu ezalaka bobele Nzambe. Yangwana lelo kolo Yesu abotami kati na mitema na biso kado nini topesi ye. Mwana tango kobota makamutu nyonso. Surtout biso ba maman obandi ko se préparer ti ko somba leyet ti pamba te mokolo yango po yebite. Docteur alobi ko bota sanza boyeto date boyeme omone ko kisami ndengwana te oboti avant. Yango to se préparer ka bongo siko spirituellement. Et loko nini to bongisi Nzambe na biso Noël. Ba tata na ba maman vraiment tozala bomoko. Totika makambo na biso ya pamba pamba. Totika kape ko kanisila baninga makambo yo bango bakanisi te. Pamba te ezali lisumu. Eza boye te ezali boye. Na tango ngana kanisili kamwana ndengwana te. Yo propager sango ke tala mama kanisa ki boye, tala mama sala ki boye. Lisumu to lisumu te. Eza na les 10 commandements. Yangwana batata na ba maman, tango ngo pe vraiment mawa mingi. Moya ko loba mingi ezali te mais mingi déjà eloba mi awa. To yoki pena ndenge basili ko tangela biso. Mondi midi ero na yo parti trimestre biso batu ya ba euro. Ezali to ezali te. Batata na ba maman. C'est-à-dire tozali ko kende Satan kanisi to ko sala marquer les pas. Nzoka nde tozali ko avancer. Yango bomoni bitumba ngweza makasi. Toko banga Satana. Satana salaki na ye mutu te. Eloko nde basaleli ye yango aza kokumisa. Oyaka to kabola bandimi. Bo kabola bandimi yo salaki mutu. Satana salaki mutu. Na lingi to kabola. Boko kabola nini? Eloko bakabolaka. Bo sangisa kite eza boete yango na to banga Satana te. Pamba te Nzambe akolonga kaka. Nzambe akotikala Nzambe. Histoire pe moyen ko déformer yango ezalité. Lelo eza mokolo kolo Yesu ndenge papa pasteur alobi toyela kikaka Noël. Matei makambo na biso ya pamba pamba na mayo. Yango na batata na ba maman. Lelo eza mokolo kitoko. Toyoki nde esika oyo foko futela yango. Bokotsa batu bazana kati. Bomoni makambo ngo bobandi obongisanga. Bokotsa batu bazali banda pardon bayana kati. Pamba te sali oyo foto futela yango. Papa pasteur di batiana la technique na ngai. Posoki na kati maloba sikoyo batu nyonso bakema solo. Yangwana na koumela te. Nazali juste peut-être na 20 minutes. Peut-être moins. Beaucoup de sabatunions so bazali banda baya awana kati. Po ba papa ba ngomisa to bafandi wapi? Aïe. Oyo ba mama bakendaka li banda Bana bazako buka manga. Bazalaka na bango na ndako Nzambe. Soki masolo nini bakendeki nango babimi na lupango ya Bukama bakena balabala ko pompe meeting biso kuna to weko sala musala animation totala kaka boy ba musumino sekei kimbangismo yi bon le mes date nini le 25 mai na sengi na mutu nyonso pour commencer oya potami le 25 mai aya ko remercier Nzambe na ye. Est-ce que bazali to bazali te? Bazali. Tala bobeta ka maboko pamba pamba te. Oyo nyonso abotami le 25 mai naza kozela ye awa. Bongo maboko boza kobeta ya nini? Noël. Est-ce que batu babotama le 25 mai bazali? Kasi nazomona bango te. Naza komona bango te. Papa Christian, je ne savais pas que tu étais né
le 25, mais quelle année? C'est pas 1916 quand même.